Bonjour, bonsoir, partout, bozwami, partout, émission Ekoute la bino. Avant que une émission na biso, topé saka merci, kolala kolam kaisa habitude te. Tout le monde est sous jeudi, alléluia, Dieu soit loué. J'espère bande konanga bozo mona miniature wana. Miniature wana eza sila bisalu bekam, eza alema bana, eza dinana la douce. Eza bobo manoka baonde tozolobelela na mukolo alelo okoti olake okoti okomante okoti opartage s'il vous plaît soki eza première fois okutana émission ya cuisine ya Niki TV bandeko na nga kozapete s'il vous plaît s'abonner pour rater te au recevoir encore d'émissions espère bien atolobaka tout sauf rien boya makambo ezali minene boya makambo ezali minene kisongisongi ebimi na poisa boya makambo ezali minene boya makambo eza minene baba kuku asila bisalu baba kuku bandeko ya cuisine ya Niki TV bandeko na nga nyonso oyo boza na kati ya live na nga boya boyoka kisongisongi kindoki na ngambu ya batateatre na biso ebimi lelo na poisa balobi eza koyinda trahison na groupe ya WhatsApp kuna tension ezomata nzamba lola bobo manoka aye boba lobi trop c'est trop akotika makambo te parce que bosalaka bémission na bino bosalaka ba groupe na bino bobo manoka azalaka te bobo manoka aza mobali o aza na lettre H aza vraiment vrai noko bobo manoka alingaka kutu ba bêtise te bobo manoka j'espère bino moko boyebi ajouaka pa belle vie ajouaka pa sila pa mutu nyonso apesane position te aza frère na bango nyonso akenda ko jouer pa dinana mutu alobelaka ete akenda ko jouer pa sila obie pa bela mutu alobaka te me makambo oyo alobi trop c'est trop akotika te fo ndenge aza nako azoluka dinana banda koluka dinana na barépétition na batournage kuna dinana babi mikolo azomonana te dinana akoti ndaku bandeko nanga azomonana te bobo manoka pe accord aza na numéro ya dinana azobenga dinana na telefone dinana oyamba telefone te telefone dinana oyamba lisusu te bandeko nanga balobi tension ezomata dinana na kati ya ndaku neboki kozwa ide te banani batrahir dinana bokota olake bokota bolanda likambo oyo bandeko nanga baninga oyo kaka omuninga malamu ondeko na ngai ona groupe na biso kuti tozalaka bomoko kaka baninga groupe ya WhatsApp soi-disant bazalaka soki 300 soki 400 personnes na groupe moko ya WhatsApp bino moko boyebi bagroupe na bagroupe kuna secret ezalaka te na bagroupe kuna eza daya likambo daya soki bobwaki mutu nyonso azozwa moko na moko okomprendre ndenge ayebi bandeko na nga makambo aboye trahison ya munene trahison na nani atrahir ye bandeko na ya WhatsApp baninga na atutaka tolo ya groupe ya WhatsApp bafaye na ye bango nde mutu batrahir dinana wana balobi eza premier avertissement parce que bakoya pe koboma ye parce que aliaka na bango amelaka na bango basekaka na ye oyoka vraiment tomboli jomele kiti okoti toilette etikala na batielo pe eloko ya mabe dinana eteya yo jwama ele ete yo bobo manoka pa lobi akotika yo te parce que si la bisalu bekam
alobaka na ye te bino mo boyebi atika na ye kara na defo me bobo alobi ye akotika likambo te isaji bakende ti na tribunal bakokende parceke ye bomo manoko alobi dinana alinga bebisela ye relation alinga bebisela ye relation na ye na sila bisalu ye na sila bisalu baza basere na bafrère bazalaka bien bazalaka na problème te me dinana alinga créer eloko mo boye bandeko nanga likambo eza likambo ya 3 à 4 ans passé po tomona susu bojo aboye kindoki ya somo bandeko nanga na ngambo ya bato ya théâtre bomo manoka pa lobi akotika ngo te fo alakise bepreuve bomo manoka bravo mobala azala boye fo kena bango likolo osukisa bango kisongisongi na bango balapa omoni soso nde atya monoko ne boye fo balapa dinana ete ya yo na groupe wana eske baoza su na confiance na yo yo moko madame na bango yo moko mama mokonzi siko na kati ya groupe wana oyebi ke groupe epanzani mwana na kwe na ye confusion totale na ka na bango nayebisaki bino bandeko nanga nzambe aza juste nzambe oyo sila bisalo abelelaka ayokaka amonaka asalaka na temps na ye nani ayebaki baverité oyo baseko ekobima mutu te même babiso nyo tukuizi yaniki nayebaki eloko te me tolali tolamuki ta makambo ndenge ezobima kifunda makambo ezobima jour et nuit makambo na makambo bino mobotala 300 personnes 400 personnes na groupe moko ya WhatsApp mutu na mutu aza na telefone mutu na mutu aza na esprit mutu na mutu aza na façon ayambaka message bandeko nanga kisongi kuna eza ndenge nini baboma bato ya théâtre ya ndenge nini bafaux compte ya combien basala po babebisa toujours bakuku babebisa réputation ya bakuku botala niveau ya kindoki oyo eza na groupe ya WhatsApp ya dinana oyo eza kindoki ya butu ekomi ya moyo obi eza nini kolinga sila bisala yango te yango ndeka moto ezopuse bino na baniveau oyo okende kocreye groupe fo sali réputation ya bakuku pourquoi motema mabe boye na sa moyi pourquoi bandeko na nga oyo elobi mama lor toyebani bilongi me mitema toyebi te soki tomonaka mitema na talika dinana la douce naomoneka ndenge aza du bongo nzoka nde na kati eza kobeba mutu te songi nakokima mbangu na ovanda suna dinana la douce te oyebi ke boye eza pasi bandeko na ngai ote ya masi osalaka batéâtre bato bayebi dinana la douce mwasi moko ya calme bato bayebi dinana la douce mère de 2 enfants ozoteya bafai na onini na kisongi ya bozo ozoteya bafai no nini bandeko na nga makambo eza nayese bino toloba basuje lelo ebele bobo manoka alobi akotika ngo te ye akotala Sara Masiala te ye azotala dinana parceke groupe wana eza ya dinana la douce pourquoi bokende kokwetya kombo ya bobo manoka pourquoi bobebisa réputation oyo basombaka te bandeko na nga o basombaka te olingo bebisa réputation parce que oyebi ke bakuku batalaka film ya bobo soki yo osalaka théâtre nio eza likolo kilo etalamaka te mitema na bino telema eza mabe nayebi te so ebowela nini na sa moyo so course yango ezalaka ya nini ngakuizi yaniki so nazwi sans vie Dieu soit loué nazwi un cas Dieu soit loué parce que ngam natalaka nga nazosala bavideo me bato misusu nde batalaka ngo bango nde bakojuge nga bandeko na nga eloko eboma biso ya peuple congolais na sa moyo congolaise toza pressé tolingi pressé toliki bongai ngape kuna bayeba nga dinana la douce ngape kuna bayeba nga bongo eza kitoko te mutu na mutu aza na temps na ye bobo manoka banda ko jouer partout mais ere komi ke tansala pe groupe na asal pe groupe na chaîne na ye na bopete akoma sala pe ba film na muke ndenge ndeke atongaka zala na ye un par un
Siko dina na bino bo sepeli tako bo mona ke sila bisala zana bobo no photo isolé moi so atika la yemoko tellement bozo luka sila na butu na moi bozo koka ete bozo na ba forme nyonso ezo simba te bokomo simba siko batu na ye bandeko no basola kabiete photo simba ka bobo manoka o kindokia kindokia somo na ngamba batu a théâtre bobo manoka ninga azana mobali bino mo boyebi bobo manoka aleka kutu na bémission te a expliquer après sa position non bobo manoka azana un être mais ça l'est pas si parce que si la bisal a mutu ayoka ka monaka si la yoka biloka boy est-ce que ça bien est-ce que ça l'est bien bobo manoka ati na place asila amone eza bien te parce que so ezalaki même ye bobo manoka alinga asepela nango te yango bomoni bobo manoka asepeli nango te bandeko nanga asepeli nango ata mokie te bandeko nanga dina na yamba telefone ali koyamba telefone te ka banda simba ya telefone wana komi baba nde bomona na miniature akimi na batournage dina nazomona na su te ane na poto te aza na kini kuna zomona na ta kochi ndako babi tension ezomata dina na panique agitation zo comprendre te comment makambo ekende kobima nayebisaka bino bandeko na nga 99 jours eza nzambe ya mutu mais un jour eza nzambe lelo tosuki wapi bepreuve asila eza wapi bomemela biso bepreuve asila kisongisongi asila tomona si la bisalo aza sainte, si la bisalo aza mutu, aza na mabe na malamu na ye, mais si la bisalo aluka ko sala bien, si la bisalo aluka ko vanda bien na bandeko na ye, eloko si la bisalo a comprendre bino depuis amone so na vandika na baninga oyo ekende ke lobaki azongisaki mabe ezala. Po mabe bakima yango bandeko nanga soki mabe okutana mabe te mais so lobi oluka mabe ke yamba oyo moko nzima te sila bisalo abendana kobenda na distance ya sila elakisi te ke alinga abino te distance ya sila elakisi te ke sila aina bino non sila distance na ye aboya nde buzoba po sila bisalo alinga buzoba te po sila bisalo alinga ba bêtise te sila za mwasi moko alinga ka respect sila za mwasi moko apriaka tellement trop abangaka nzambe alola yango bomona sila bisalo aza toujours humble parce que makambo aboye bandeko na ngai eza somo na ngambu ya bato ya théâtre boluka na nzambe parce que makambo eza sous normal te boluka na nzambe makambo alire ekende bien te bobo tia zui décision asane bien bobo alobi ya zozela yo olakisa bepreuve dina na to ana besoin bepreuve yo mwasi ya munoko la douce okendaka poto okendaka kini kwenda vutuka obangaka eloko te mwana matadi bima tomona yo olakisa bepreuve oyo ezolakisaka bobo alobaki toza na posa nango parce que totika te biso na yo kolesere beton tozolando kaka dinana toza na besoin ya bepreuve parce que si la bisalo boluka baojo si la bisalo bobimisa eza te okava eloko ejali te eza te bandeko na nga toza na besoin bepreuve kotala papa Alain tellement papa Alain aza papa moko ami respectaka papa Alain aza papa moko vraiment na okake vraiment na ba bêtise te aza ne mutu aza na mabeni aza na malamu na ye ajoua pe na SB mais 18 ans ajoua lisusu te tomona ke ajoua mingi pa bela mais papa Alain aza mutu moko alingaka ba bêtise te papa Alain alobi asepeli na makambo dinana asali te. Pourquoi dinana alingi akabola sila na bobo? Pourquoi dinana bolingi kaka ko étouffer sila, ko isoler sila? Eza nini? Ce n'est pas possible. Papa Alain zoloba bandeko nanga parce que papa Alain aza papa mo aboyane ba problème. Papa Alain aza papa mo boy ami vanda ne calme na bana ye asalaka boulot na ende biso nyo tutu yebi.
Non, na yoka na ngate papa le boe. Papa le, avant n'est pas bébé, là, ndenga mesana ne ko jouer, mais pas si là, a jouer ne kala, mais a jouer ne li susute. Alobi pe bien, abisi la bisalu, nga ale mabana, nazara na problème na yote. Nga ale mabana, oza ser na nga to utino na groupe Simba. Naza ennemi na honte. Soki, nzamba permettre, un jour encore, na ya ko jouer na SB na ko ya. Parce que ngane naza awa, na pesa position te. Nga naza mobali, naza vrai encore. Na ko jouer partout. Oboko benga nga. Parce que na minute eza boulot na nga yangwana. Yango na lesaka bana nga. Yango na sobela bana nga lipa nguba. Ba vrai bandeko na nga bino mo bolanda émission okocho laki okocho partager okocho commenter s'il vous plaît. Papa le azoloba bien. Aza na ennemi asila te. Nayebisaki bino bakobima moko bakomo confesser. Bango nyoto bana groupe Simba balingelu bakangelaki sila good mitema. Balobi sila za ye moko bango nyoto balingeleke boule. Mais bango mo bakomo bima moko. Nayebisaki bino nouveau film na biso eye. Nouveau film na biso démasqué eye na makambu na bandeko na nga. Bakomi kobima moko toko yeba bango na kombo na bango na misala na bango. Bandeko na nga. Papa le aye ko confesser alobi yaza na problème asila te. Sila za ser na ye, yaza frère na ye ya groupe Simba. Baza bambanda te, azaka pe na problème asila te. Eza koinda bandeko na nga je juste. Makambo abweto bomba. Kuizi yaniki tifa bomba na bomba te. Na memela kabino na tina. Boye baka ndenge ni makambo ngo ezo tambola bandeko na nga. Parce que esali nga plaisir na nandi émission ngo. Papa lende nga zo loba pona sila. Alobi bien, mobile vraiment azalaka bongo. Mobile aza mobile oba manipula kete. Mobile aza mobile atikalaka toujours mobile. Mobile amukia munena mukolo azalaka te. Mobile aza mobile akotikala mobile akotia toujours na place na ye sengeli. Papa la zolo bango bien bandeko na nga. Nayebisaki bino baza tellement ebele. O balingaka sila te baza ebele. So tobito ando tanga bango to lali. Me bakomo bima moko. Misusu bazo confesser. Misusu ba ya songi bazo bima bozo mona. Ya oyo bazo confesser bango yeyo. O bazo lo ba solo soki vro bien faux bango nyoto bako bima. Toko yeba bango na misala na bango. Boya makambo ezali minene. Baba kukuboya makambo ezali minene. Oncle des Abakouk makambo eza minene. Mama Mami Elongo, Mama Cécile, Mama Yolande, Mama Joséphine, bino nyonso Babakouk tellement boza ebele. Makambu eza minene. Ba inyasila oto mona ka ba inyasila oto mona oto yoka oto zo mona bango bakomi kobima moko. Bakomi kobima na bizaleli na bango na bakombo na bango tozo mona. Dina na mama songi mutu nyotu ayebi ye wana. Papa alema bana aye ko confesser que ye azara na problème ya Bekam te. Bekam aza ser na ye. Dieu soit loué. Bandeko nanga na yebisaka bino sila za nzambe. Sila za nzambe ango bazo bundisa ye bazo longa ete. Parce que mabe o bazo luka bakangala sila bacha piège ezate. Balobi baloba mabe bakuto na mabe te yango nde ezalaka likambo. Baloba mabe bakuto na mabe te yango nde salaka makasi ya sila. Baloba kana bango mabe butu moi baokuta sila sans sauf. Eloko ezate yango nde vanda. Bandeko nanga Babakouk film na biso oye pas de distraction.
to consommer film na biso massivement, to partager film na biso, to liker, to commenter film na biso. J'espère même si par la grâce de Dieu aoki kochango lundi ndenge nzamba lola azo dirige si la bisalu lundi tokota la première épisode, mais babakouk sans oublier partage ezangate. To partager film na biso zana babora ba petit fongola. To consommer film na biso babakouk promotion de promotion les cas. Balobi démasqué ye ba onyoto kuku bazobima na poisa banani toliaka na bango banani tovandaka na bango tosekaka na bango foto eba bango na bizaleli na bango po ezalaka bongo bato bakoboma o bakouta jamais musika na yebisaka bino bazaka ko toliaka na bango toseka mutu ayebi otapesa ko bonjour bonsoir osolo mabendeni mutu osolo mabeka otoliaka nete otobenga ma copine otobenga meilleur ami otobenga muninga bongo te kaka bongo te kachokonda wetu kaka bongo chez la Fayulu bandeko na ngai muninga malamu eza nzamba lola nasa moyo ezaka nzambe nebisa bino oso tokufi tomona lola lola eza nango na likolo te lola ezaka na se tout pesi ana se oloni nguba okobuka janguba soko oloni nguba yo deja omona obuka tondolo jamais oloni nguba obuka nguba osalaki muninga na osila mabe yo kanisike yo obima mutu asen nzamba lola abimisi yo dinana na poisa kentwa nini dinana na sila boza bambanda te dinana na sila bowela mobali te dinana na sila eloko esimba te o toyebi te bodiskita esimba te eloko nini esilaka te na sa moyo mobali kutu bolati alliance baokabwana ebo combien de fois bino bakamarade soki yo na sila esimba te sila vanda calme yo po vanda calme tellement sila aza très mal soko tunie makambo ba camarade yo be bande kone alobaka baza bien ça va jamais ka sila bando pesa be explication de bino bopesaka jamais ka sila banda koloba bilobela mwanjo boloba kapo ba bino boye boloba nebisa bino bande kona internet eza parquet te eza tribunal te mabolongo toujours na se Baba, kou photo soit qu'attend on prier pour na sila bisal bekam. Aujourd'hui vraiment même 3 minutes prier pour na sila bisal nzamba lolo pambolo. Ma maman chérie kokwa ba na nga sila bisal bekam pomba sen la poutine d'écriture. Si la bisal déjà a komaki. Si la bisal déjà a lambi etika la kabule la biso mwana alia quantité mesure o ya lingi. Bande kona ngai consommation. To consommer film na biso jeté. Premier épisode na biso to besa 200K. Tout est possible. Nzamba lo la prière nanga na prier jour et nuit. Na si la bisal officiel to comme na 500K abonnés. C'est Jésus-Christ qui gagne. Victoire eza na vie à sila. Victoire eza na SB. Victoire eza na cannabis babakouk. Toza balongi. Yango tomona makambo ezobima. Tellement bénédiction si les amunene, yango bomona combat si la eza munene. Soki balobela kaote, c'est koza starté. Soki oza star, faut monde ningana, faut internet et bouger. Internet ezo bouger. Pour na si la bisalu bekam, TikTok, Instagram, Facebook, cri. Krikako ya sila bisalu yo zawapio tala ndenge cartonné te silo za nzambi oza nzamba solo bekam pomba sen nzamba protéger nzamba kufio na makila Jésus-Christ ba vrai mandeko nanga ona memela bino na mukolo alelo kaka yango komona bobo manoka lobi akotika likambo te fodina na ala kisebe preuve nga plusieurs yani kitifi na CP nango po kisongi si la foba mona be preuve o bobo manoka alobaki
po ba audio ezobima ba audio ba voice ani eza tellement ebele na groupe ya WhatsApp na bango ezobima kaka moko na ba kombo na ba message ba texto ezobima makambo somo na kati ya groupe ya dinana kindoki asolo ebimi na poisa dinana fo ezala kaka bongo noko bobo mema ye likolo toza na besoin bepreuve ane ebima. Oh, esta cause, esta de Panama, mutabimisi biloko te, biloko ebimi na source pa Jojo, ebimi pa bana membre ne ya WhatsApp, bango mutu babimisi baboro oyo, makambo eza bandeko na nga, makambo ezosala pasi na mawa, kota la pasteur de la foi ndenga lelaki aleli ne kaka, kota la pasteur de la foi ndenga alobaki bamoni alobi ne kaka mupepe, lelo makambo tozomona eza somo, ata lelo bomona pasteur de la foi malobane mupepe, mais lobi même 5 ans, bolobate aza nzamba solo. Parce que pasteur de la foi aza vraiment na nzamba lola. Aza na nzamba solo. Basakana na basala nzambe te. Tozwango kane légèreté. Makambo eza bandeko na ngana ngambo bato a théâtre na biso. Papa lemo kwa leki azo confesser. Aza problème à sila te. Papa lema bana sila bisal pe aza problème non te. Sila bisal pe azara na problème na mutu te. Sila bisal afanda na distance po aboya baloba ki bazongisa ki aboya na yango. Yango bomona sila bisal afanda na calme. Ande konanga dinana komisa nzambe bojo ebimi. Bongo soki ezalaki poison. Bongo so ezalaki nini ete ya yo. Na groupe na bino confiance esili. Na groupe na bino groupe epanzani. Likola nani dinana. Yo muto dirijaka. Yo nde mama mokonzi. Bota lesika tokomi. Makambo yo eza somo. Yango na ebisaka bino toujours sila aza toujours likolo. Kozala baku eza ngolo. Kozana mama lokwa sila bisal eza grâce. Parce que oyoka sila na ba bêtise te. Oyoka ete aleka expliquer à défendre na ba mission non. Sila atika kara na défaut. Bino nyonso so bozaki na mutema lokola sila bisalu. Nde na ngamba bato a théâtre na biso ba problème ezalaka te. Bo priaka, bo sengaka sagesse na intelligence na discernement eza très important bandeko na nga. Ona memela ki bino na mukolo alelo kaka yango. Soki na lobi malamu Dieu soit loué. Soki na lobi mabebo limbisa. Merci na bandeko ozaki na kati ya live nanga. Merci na ba o bakoye après. Merci na o bako s'abonner. Merci bako commenter. Eza kaka bonne nouvelle pour na part ya papa lema bana. En tout cas Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye.